Pour qu'il y ait un mikakata noté, avant qu'au Tchakombo y ait Vinsoni, il faut associer Ferré. Boye bisaye po, to boya ya longola, yo tomboka, kakola tomboka, et sa flamme, batuba, panzani. Terana nous disons, et ça, album Yamutu, basali lui copie. Et puis, on comme ça, Zonga, pour Aérosani, à longola, n'enga boiraki. Sérieux, comme Aquaman. On a besoin de se lever, on a fait un challenge. Na ibaka na ngo déjà depuis temps na mikili. Le pur. Il y a un album Mona Dynastie. Au Bakri au Boaki. Au qui ko boka ngo susu. Un album na yo pour le mola stress. Il y a belle vitesse à G. Il y a belle vitesse à G. Bana kini, bana poto, wapi partout, bisika bozali, vraiment site na bino yangoyo. Site site malonga, Congo Suisse TV. Mon côté et kokani na yango. Donc mutu nyonso koto koyoka masolo kitoko, okolanda masolo kitoko, ba émission kitoko, ya bino yangoyo. Donc musu se zati, donc boko senti bilengi nango, boko découvrir masolo ebele, boko mona makabo ebele, donc c'est pour sabino et longola bino ma souci banine, donc site na bino yango yo. Boyoki yango hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Bouloukou te. Yena Congo Suisse TV. Bouloukou, ça c'est du bio. Et nous là ça que Congo Suisse TV, c'est du bio. Kuna Togiaka ya ma chambre froide était vraie information. C'est Congo Suisse TV. Bouloukou. Et yoka sole Congo Suisse TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez bolanda Congo Suisse TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Hein? Congo Suisse TV, hein? Congo Suisse TV. Na gangi bafwe. Yongo mbio muntu. Pour qu'il y ait un mikakata noté, avant qu'au Tchakombo y ait Vinsoni, il faut associer Ferré. Boye bisaye po, to boya ya longola, yo tomboka, kakola tomboka, et sa flamme, batuba, panzani. Bachaka rabongo. Ana seli baboulon nanga papa na zongi nanga mikili. Bill Clinton a joué générique ba pesa ki obikande ba misi bazaka basali li moi somoka bien pour que ne boyoki sabatu na ye oyo abwaki saki nde boyoka générique wana euti ko fuité awa la c'est Bill Clinton mutasali makabona générique fuité parce que terana nous disons eza album ya mutu basali li yo copie et puis on comme ça zonga pour Aérosani à longola n'enga boiraki sérieux comme Aquaman. On a besoin de se lever, on a fait un challenge. Na ibaka na ngo déjà depuis temps na mikili. Mais obi ke biso na mikili kuna mo intégration mais comment ma non respect à norme banine. Je respecte choix na kitaki de maeni dynastie na ibaki na nzimo na kafu to emana na Yesu na des animations na ngai ya kafu et voilà et le pur. Il y a un album Mona Dynastie. Au Bakri au Boaki. Au qui ko boka ngo susu. Un album na yo pour le mola stress. Déjà bagi na projet oyo que ceux qui fait répéter na la grande esprit aza ko examiner tant apesi bino banzi mo boyemba. Mais sous bagi na boule que ceux qui a bibisi la son ba mi bendani basundole lié na ba clip na banini et be grand esprit atalia donc rosandeni abimisi volume abimisi wana na banzembo na ye ba mélange tout ba wa mkunga wani ba biso to silikité Ferré album ebimi na Sony Music
bango bakomi koyoka likunya po ebimi na Sony Musique babandi no amemi on a Sony Musique tala kutu boye toyebi mbonga pesite oh est-ce mbongo ya bande kolambela biloko po bolia na fete boye baki ngo pourquoi oli boye ba Sony asa ndiko na bino siko katela bino. Très bien répondu. Alors, on va quand même parler parce que tu as effleuré les Camerounais à Stade des Martyrs. Quelle serait peut-être, ta lecture au Bétaja à Stade des Martyrs, on a plus de 2 fois déjà. Ben, Naota la paix, bande comme ça, le lot, se proposer à Bétango. Quelle lecture tu fais par rapport au son, lumière et la popularité des 2 derniers concerts? Non, la plupart des concerts, ils arrivent à concert moko ya. Ils arrivent à concert moko. Il y a le bandit. Basala rapo basala robin balagisa ba vie na bango o ba ya lagisa eki nini. Ça en gros ba vie basala ki na ba sponsor. O ba ki ya bango e vanda. Ba vie batan wana ba basala ki ça dit na amour ya musique. Par rapport à lelo ba ko na amour ya politique et musique. Yango moni ba dégâts eleki oyo batu bazali mingité o musu batu ba déborder pour ba côté là qui il fallait que batu na biso ba kinde kuna evimbisa bango et puis voilà. Donc ça dit que il faut baluka ba changer un peu baluka basa na discipline et puis basa na stratégie basa na sens yabo qu'on sa fanatique musique il y a bien pour que les fanatiques soient acquis parce que le jour où il y a le 29 on a déjà côté stade déjà dans mon ébat comment il y a limba sur une bêta qui il y a qui est 5 heures bango kuna bana problème tempo ils arrivent à lala grâce qu'on a eu à côté lima rumba pe ya kolala basi bakobima na bango avant tant ba voyer pas na ngana kokena bango ti ba 3 heures yango moni basenga yo secours. Donc ça dit que le stade où on a bêti, il faut passer la nuit sur la locale, ba défier ba kulutu. Parce que JB na ouera na kofilo bida papa wemba ba stratégie ba salarié ba stratégie moko ça dit au monde ba vezolo aussi ba koti ba veriva ba koti. Et pas tout le monde qui non, mais la plupart des musiciens, il y a des gens qui sont intelligents, mais mal éduqués. Baza intelligent, mais baza mal éduqué pour l'année. L'artiste est bayo quand on binoté. Bino boramini la bango ba merde. Au monde n'engo zawana, au leki viwana, tala yo salibo, tala kutu nini. Oh, pour mata bien, faut zana matpeka et ba viana. Ba viana biso. Et loko togo singa la bango. On a grandi, tout comme une bande à 4, 5, 6, 10. Respect réciproque. Et on ne peut pas désavouer, dénigrer Bango. On a parce que Wenge est bimi na grande porte. Wenge est bimi na grande porte, bah sali plein, bah bêtis musique na Bango, bah moi j'étais pas ici, j'étais aux États-Unis, na Chicago na okende Champagne na mona ba image ndenge bato bazo yemba na lagi teme bato bazo yemba ba cri na ngalo wana na kati ya omoni nga puissance wana na linga ko la changote donc ça dit puissance ya connaître toi-même. Voilà. On salue à l'occasion donc Amadou Diaby, le producteur donc de l'année 2022 qui a réussi son coup et a permis également, oui, comme le disait JB, de redémarrer et cette histoire du Stade des Martyrs. Donc coup de chapeau également au clan Wenge. Nous allons atterrir avec Kombe Kombe. S'il vous plaît, Batloko Amadou Diaby, il faudrait que Congo ait gardé pour relancer encore notre musique. Aujourd'hui, les producteurs awa bazate, monsieur baba kabimbongo, monsieur baba teki mafuta, monsieur baba teki nini. C'est-à-dire que les producteurs bazate, Amadou Diaby